Capage TV. Capage TV. Longola sentiment ya TikTok. Plus jamais de base na kata vie de couple na yo na mobile na yo. Oseya wana so bato misuba amoni kizengi yo zo ye mobile po ndima yo pesa fatir na famille na yo. Longola sentiment ma chérie. Tabita longola sentiment na sepela na nga fille moko boye akute na mutu e yaka na ndenge ya buzoba cop et tout ndenge balo e beta maka e ya maka bebele comment ya zemi kobota stabilité na vie. Ba parents oyo ba sepelaka bana bango bakina kodukila bango bayela bango mbongo ne pensez pas balala kana kimia balala kana kimia te parce que zoye baté un jour moi na ya kukuta na libaku nini ya mabe. Oui hein. Mais papa oyo alala na kimia oyo ayebi ke mwana na ye aza na kati ya ndako ya libala aza na mobali na ye vie de prière kaka nzambe épargne oyo na mabe mobali asala bêtise ezala bêtise na ye moko esuka mpo na ye parce que nzambe aza nzambe miracle soki yo otambola na droiture mobali otambola mabe na ye kosuka na ye. Capage TV. Nalobaka mutu nyonso ofinga yo ne pensez pas ofinga likambo euta na motema aofinga yo po asepesa bafani na ye ape bongo hein eza bongo kasi po vene lelo ebele ba se retrouver na bakana bisoti ok bafinga kapashula lobe bota papa mais lobi po se retrouver nango ezara bongo so za moi c'est-à-dire aofinga ka po asepesa batu po soko ofinga mutu na motema il faut calculer mutu ke loko na ofinga mutu na finga po lobe revenir na ngati on lobi batu bazongisa nga var te po eza ba var bongo. Capage TV. Tania ato poste tiza ato poste likangu ya yaya poste ka nyonso ti po aza na oyo ye pe tiza aza pe ye mote baza pe na nsima ne pe baza bolanda nga pe Tania kosuka kana ye te bakisa o wana yo yebi pe bakisa na bakisa ko Popo l'accepter ka Charlène ke yo soute bo poster ka nyonso oyo yebi po yo za seme ke wa sanso yeba bango nyonso bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie architecture construction des ouvrages de génie civil garelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati bozoluka biso wapi boluka biso musika te ozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088 kola lisamiso te bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo ke bokoya kotika bana baorphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prix malamu boya mobondo ekeyo. Ba mama nyonso na bengi bino nalobi bien ba mama nyonso na bengi bino chirurgie tenga na sali na lingi yango pete kata na lingi te ezopesa pasi ba maman garder silhouette na yo ko garder pe silhouette eza état d'esprit mais na ebisa bino te naturel MK yango ngade ana fongola ki yanga na bandi yango nga mama Capage na yaka na biloko ya aventure te na biso MK eza disponible oti kobota zela inane après inane obandi na te oyo libumu ekosila yo nyonso obengi partout dans le monde bakotindela yo nga na travaillaka na mama Maze so na bengi kaka atindeli ngai komela yango 2 fois na semaine ozala na constipation ozala na libumu etonda mafuta ekolongola bolanda nzambala te nakoba pena ventre plat pona MK na conseiller bino ba maman te naturel pona kokitisa libumu uniquement na lobi bien libumu
Libumu MK. Numéro Yangwana, la Tchelibino, est disponible partout. Capage Télévision, en tout cas, merci Nabino Bolandarabiso, non, c'est Gana Mania, allez la minute. Chaîne au logo Zakayangana, y a Niatena Rose. Abia Kotika, Telo, on appelle la Brazza, la Rose, mort, pour y payer la Rose. Bon, Niateki n'a pas Pastor John Kounati. Bon, comme il s'est fait Nabino. Somme. Très bien habillé, ma soeur. Merci beaucoup, Capage. Merci pareillement. Merci d'avoir Hollande. Bonne fête de l'indépendance à toutes les grandes dames. Et à tous les messieurs. À tous les grands messieurs. Bonne page, vraiment, page, moi, ça bien dans ma casse en tout cas, qui m'est allé vraiment tiens, là. En tout cas, merci na bino nyoso bolinga biso bato belé ba benginga malika e yona kapache et puis batongo ba bengaka batala kapé YouTube très bien. Batala kapé TikTok très bien. Bazo mona pe kapache nenga za na epe na mboka te. Mais bazo lukaka bazongela nga maliko zo leka te pona nini ozo leka te siko kapache za na braza. Ngana na Kishasa. To ça l'émission de ni. Pourquoi fallait bon mona zaki na Pastor John. Yango na bobonde ko mona na Pastor John kuna. Ngana zala kité. Bon mona biso ndeni. Quand même to yebi ke bolinga biso bo mona biso ensemble. Toza na biso on a pour la vie. Tant que ndombo pe biso souffle de vie, on est là pour la vie. C'est ça. Parce que berrer na biso to réparer on a privé. Makasi. Donc n'attend tozo ba problème, n'attend tozo kate. Moi boye bakate. Parce que to réparer on a privé parce que biso toza famille. Déjà nous tous déjà sont capables de faire le mot na esalinga inquiétude na koluka mama tondo na koluka kija na koluka xila capache na koluka ya gelo donc ba to koluka bazebe et puis on a bien kende plus loin na keluka papu na konti pe na kati tika boy na luki pe na papu ngabe mkono la tabago wana na mweni liboko na kande bando sam yango muto tindo kutu te yo moko kaka ozala kaka boy. Ah, et là, tu as un boko. Et là, tu as un boko. Papa de awa. Papa de awa. Droite, tu as la carte pour la fantaisie. Ah, donc c'est là que tu as un boko moko. Le boko moko kaka. Donc c'est ça. Donc on est là, on vous aime tellement beaucoup. Tolinga Rabino Mingi, Papa Dior, en tout cas Tolingako. Mais Papa Dior. Na peso bambo te place aux amis. Papa Dior. Na nga na eloko loba soute na lobi mingi. Na zape muta ba kisite on ke kango na nganga. C'est ça. Moi na kango pesate na zo continuer toujours côté on a ba prière. Nzambe emoka yebi lelo na lobi na biso. Les restes to tikela Nzambe. En tout cas. Donc voilà. Tolinga Rabino mingi, toza wana ya Thierry Bouda construction. Bon ya Thierry Bouda. Azabien. Mikolo na kangisi mo ennemi. Akangisi ko yenda kangisi ennemi. Ya Bouda ala ba comportement mo boye. Ya te. Na ofunde pa ya Feza Rajabu. Tika bo. Au moins so ya Bouda seli kama be. Ya Feza Rajabu azawa na benga ka ya Feza Rajabu. Ya Feza tala boye. Ah si ça va. Et puis tout reço ke Belgique, il faut que tu en aies Feza. Téléphone à Lucas Feza. Vrai par cannabis, il y a un moisi. OK. Donc il y a pena zaka on a pena Feza Rajabu. Feza Rajabu, il y a très bonne qualité. Na pese bambo te pesa za ya Thierry Bouda. Tozo konti o samusa na biso, ato siliki, toza na biso kaka. Merci na biso ba pesa biso confiance. Vraiment. Kapachu le monde loko to sa ya Thierry Bouda, eza ba jeté. Maman ba benginga babi mama na somba terrain nanga. Terrain limwanga. Na somba soki babani 20 sur 20. Terrain tikalanga 20 sur 10. Balongola nga 10 mètres mobimba. Maman na benganga zolela. Aza soki na Brésil soki wa pesa nga numéro ya Thierry Bouda wana. Bandeko nanga ba négliger terrain na tinde ba mbongo basale le côté. Yo muto za terrain na yo umela yaya. Oza na terrain umela loka ya Kapachula. Et vanda bongo tema misu c'est ça matisa. Oh wana sundola. Bakoyi ba au terrain pa ba fu mo kondimate. Ça commission. Olobe na nini o eza na nini na c'est les bambous ka venir ka c'est les bambous. Eza na c'est les bambous wana. Basali pe macadam kitoko. Basali pe macadam. Terrain za kuna Kapachula oteka. Olingi yango o contacting ngaponga ndi mnosa commission.
oza na terrain na yo papa mama Vraiment. jeune fille obimisa mbongo na yo osomba eloko na yo kende nango tina suka ya Thierry Bouda aza mpona kosunga communauté congolaise yo moto osomba terrain na yo ewumela ya Thierry azo ede bino tokokende tina terrain na yo totali ndenge nini ezaleli osali yo moko opesi modele basalela yo devi wana ezodépendre kaka na biso ntango tokosala devi topesi yo nde sikoyo koyeba na mbongo oza nango kozela mbongo nyonso ekoka te epai ya Bouda ezaka bongo te devi na yo esali $100 atopesi 10 000 basaleli yo babandi opesi 10 000 batongi opesi 20 000 bamatisi ti mbongo oyo esalamaki na devi na yo ekokoka apo osisi ndako na yo en plus ça sérieux très sérieux merci na bato oyo bayopesa biso confiance mpo ya tiere sokendaka ntina auti osala aotonga aotongela client na babengaka ni mboka ya malili oyo ni kikwiti mboka mambanja ngungu azotonga na mbanja ngungu eza na boma eza na matadi oza na terrain partout ya Thierry Bouda azokende kotongela bino merci na baconfiance bozopesa biso en tout cas Thierry Bouda bakisa mbongo po malika mosala sala eleki makasi andimanga te andimanga te kaka koswanisa ngai combien de minutes na télévision kaka koswanisa ngai bosiko duku plus oh eye déjà o ba pakati oyo boka bampaka kapashu ezo mpaka te basesa yango ndeni kapashula mutu na mutu ana manière omelela yango mutu aza na postate aza mpe na ndenge omelela donc mutu na mutu aza na donné na ya komelela surtout faiblesse sexuelle kapashula neti nde eza boyepaka omela yango te mpo oza te mabe mabe mpo oyo okangi mundele na mosala donc soki omela yango mpona faiblesse sexuelle il faut mama azala komeka te okangi mutu na nzela obeta savon donc ezotraite bamaladi nyonso oyo eza na kati intérieur ya banzoto na biso ebeba bato baza problème badiabete ezotraite bato baza problème surtout prostate ezotraite mais okozala ndenge omela yango moto oyo mpe atravaillaka dur oyo asantaka des fois bafaiblesse na nzoto mo hémorroïde et tout hémorroïde dukudami plus eza ezotraite donc olingi yango ocontacte ngai soki ozwi nga te ata mama kapasha otindo numéro na nga obengi nga tokoriente bino place nini dukudami plus ezotekama eza na 10 comprimé na kati donc moto apostate na manière na omela yango par semaine moto afaiblesse sexuelle epe aza na ndenge omela yango par semaine moto oyo mpe azosalaka mpona juste entretien ya nzoto ezonga kolongono aza mpe na ndenge akomela yango ata chaîne eza ya biso mibale nakoki mpe kovanda kaka wana te tolingi bino mingi combien de minutes ya publicité page moya opesa 7 minutes tala niveau ya sorcellerie 7 minutes ya Bouda ye moko azwaki 5 minutes na papa dio mpe na kati ti Mania, bonne santé. Nzamba zobatela vraiment. Yango nde primordial. Ngai nasala kapashula na lobango à chaque fois nasala choix ya kozala heureuse. OK. Peu importe ba circonstances. Peu importe ba problème parce que problème etika ozwani amate. Problème ezaka juste pour na biso bato. Peu importe ya ba moment auto pasaka nango parce que toi za biso bato yo auto mi pesa discipline. Oh, biso réseaux sociaux, ma comme biso ba vie privée, tali réseaux sociaux té. Tant on a un problème, na biso mo eboye ba, ezala raté. Alors, to ça déjà choix ya kozala heureuse. Bakasi. Parce que son alamu ki na tongo tongo na yebisa déjà nzambe, batela bana na ngai, batela couple na nga, batela famille na nga, batela banzela na biso. Et sika to kokende epambolama. Esili ba mauvais sort, oh ba accident banini, ezala na bana na nga, ezala na famille na nga, ezala na couple na nga. Donc déjà les restes on a tout dit que l'anzambe. Amen. Tout dit que l'anzambe. Donc c'est un peu ça kapashula. Donc nzamba opambola biso, il faut tous à la reconnaissance. Tous à la reconnaissance t'es pas nzambe. Donc nzamba opesa biso souffle de vie, il faut tous à la kango fier. Il faut attendre 2 minutes. Au moins dans notre coum na lobeli ba Thierry Bouda na lobeli ba maman fait za rajabu na lobeli il faut nzambe pas à attendre il y a 2 minutes ya kopesa ebe éloge. Makasi. Parce que bateau tozo lobela isa bata mokili loko abiso. Oui hein. Bon ce que moto apesi biso souffle de vie poto vendre le to sanga na lisusu. Oui hein. Alors ba si genre comme c'est zara tellement belé, on mo to zula ke temps na yi. Ozo mona kapashula. Sans oublier make-up. Nazo mona on était dans ta make-up kapashula. Une histoire d'amour, ngana madame nanga Beckham touche. Donc mikolo to zawana Beckham touche. Donc derrière bien ma ba pépite so moto na promo lipanda.
Tona ba pépite auto type na ba $80 aux pépites non ndeti ndenge malika tiebo très bonne qualité $80 ya ba $130. Donc promo di pendant na biso toke nango ti le 4 juillet. Avant to comme les 4 juillet bo profiter boya ko somba. Tozaka na Prince Kasafu boana référence station ma campagne. Donc na bâtiment à Lingwa. Oui, école à Lingwa. École mo bezaka na ba fête rappel na kati et tout. Donc bâtiment wana to koma wana premier niveau. Ezaka wana na bâtiment Lingwa wana toza wana kapashula pas beka mtushi. Ça va kitoko. Ndele bon kitoko kapashula so okekuna. Massage. Oh, massage ezali au mino, basa la au blanchissement des dents. Oh ba chango pe hein? Ezali. Non, il y en a. Donc soko kende madame beka mozela. Non, zala. Donc c'est ça kapashula yango est important. Manya, lelo tozomona ba fille ebele bazo se négliger or que moi sinde atongaka mboka. Lelo tozomona et na poser deux questions. Lelo tozomona bato baboti bano bazana malformation, bano bazali na santé moko ya bien te, bazo finga man internet, bazo finga ma l'égard kaka ya ba maman o bakoki kozala pe ba maman ya bana wana. Est-ce que lobby à venir yozala meilleur na makambo ba maman bakotisi na kati ya communauté na biso? Kapashula, au moni question no tuninga non répondre vraiment attentivement. Batubalandanga vraiment bien. Au moni réseaux sociaux, ceux qui regrettent n'anga pe souci n'angeza, ceux qui na batu jusqu'aujourd'hui, ba comprendre que les réseaux sociaux et les locaux outil na lolati. Kapashula. Non, là, non. Les réseaux sociaux, ils sont locaux et bimi dans les nia. Mundela ya bimi c'est locaux na imoko boye, a formango, a sali, malgré biso to s'imposer na kati, to zana biso. Kapashula. Nzamba pambola moto, place au mutu atie mayele na ye, aozwa 100 francs. Mais diable paye, ayaka ko accompagner mutu, place mutu pa ya tie kizoba na ye. Accompagner au na kizoba pour bien pena yaka pena comme sous zoba makasi pour nyoso yozo sala yo mona ke za bien donc bien ba ko accompagner yo ozo mona kapashula on est des humains tozo pena ba délire mususu na kati ya réseaux sociaux parce que mutu na mutu ayebi point na ye ke nga malika na kati ya réseaux sociaux so na vandi kimia kombo na nge kufi. Mais nga malika ceux qui na na kati ya réseaux sociaux sont na sel émission na kapashi kombo na nge mati nga malika ceux qui na kapashi sont na pesa mo na beti bordi na nga boy kombo na nge mati mais na kati ya kombo ko mata wana kolingo o CD génération na onyo sauté pour kombo na oka ezali kolo c'est ça bozo CD ba génération na bino kapashula ngai depuis na koma madame Kabuya mutu akoya te akoloba nanga ke na fingi mwana ye na finga mwana ye soki na yeki na redressaki mwana ya mutu na musu mutu ana débordaki na komba mwana mutu na ye pe kotali soke mwana mutu oyo to mutu oyo ozofinga botaka te mais yeba pe ke ta musu yo mutu boti bana na opeta musu na mabala bakobotaka te wana eza recadrage mais koya kovanda bonalalika mpona rendre na biso na finga mwana bozo céder ba génération na bino. Pour moi na botami kizengi. Siko neti ngabo na boti mwa kizengi, siko na saneti ndeni. Poti botami kizengi bon ngate mna sali. Bokeli na yem tatindi bon. Kapashula. Mo ba lobaka, Bible lobaka, to kumisa nzambe na circonstance neso. Biso ni mto sali yango, biso ni mto komango. Siko de quel genre ya circonstance biso to bando kumisa na nzambe. Ya komela na kolia. C'est ça. Il y a un problème nyoso to okuta na na vie, en bien ou en mal. Na bota mona kitoko, na bota mona elingi mabe, na bota mona kizengi, ngana koma kokamwa batu ba koma ba monopole, abota mona elongi mabe, est-ce que mwana na ngana okabela yo ye? Netinga, na boti mona elongi mabe, est-ce que mwana na ngana koya kapache to ça l'échange ponga na boti mona elongi mabe, yo boti mona elongi kitoko, zo mwana na yo opesa nga ya, zo ya nga pesa nga ya yo. Kapashula. Jamais.
tolobaka na poto te mpo bamama ebeye babotama ya kizengi balengelaka bango mpo mondele azofuta mwana mbongo na Kinshasa a bamama kobe bana bana bango kizengi bazolengela ye boye keni na kobeta no mwana ya mama mobo ya kizengi totala réaction ya mama wana aosepela ebeta na oyo aza kizengi quand omona mama na kotomboka mpo otana 9 mois mema mwana ye mwana na ye abimi infirme mwana na ye abimi na baproblème mwana abimi boye esala bino nde nini ya kovanda boza wana ka obota mwana elongi mabe abota mwana kizengi abota mwana esalaka nini mpo ntongo yo ezoloba bongo est-ce que osisi obota c'est ça le problème soki osisi kobota eza problème te bongo génération na o ebota kizengi te génération na yo ya bana na oyo boti oza na mposa babota te yo moto oformele bango bana otia bango na kati ya mabomo po babota kizengi te mpo yo ofingaka bana bato bakizengi hein Papa Chouda tout se comprendre hein olanda bébé bozosedaka bagénération ya bino na kati ya réseaux sociaux likolo ya kofinga eloko okoki ofinga motu te Papa Chouda nayebisa na bi le temps est le meilleur ami de la vérité. Na makambo kofinga oyo. Tofinga makapeti. Abota bana tata mais omoni muta finga kiyolobi ke obota babote la bana obota bana tata basundola na mwana mais ilobi yemo a rejoindre bino. Yango moninga kapasio na loba mutu bundelu. Yango moninga na lobaka aulu wala mukolo yela yo ebité. Le temps est le meilleur ami de la vérité. Tant ozo wela ko finga muninga tala pe rétroviseur est-ce que nena fingi bo lobinga moko ekomela nga te posto ke okomela nga malgré le ridicule ne tue pas et bon matin ya surtout ya Congo mais to komona yo sikoyo yo nde sikoyo biso to komona pena ridicule mais yo moko komona dire que ridicule e bomaka nango te mais biso ko bima ridicule na devant peuple congolais po finga ka malika moko boye basundolo ina mwana mama na mutu mo finga ki olobi ya basundolo écoute na mwana mais yemo pele ba fingi yango yo ka réponse mwana ali pamboli mabosa ni ke yemo pa fingela ka ngo mutu o basundolo na mwana kapasha est-ce qu'on comprend nga non lando ya to aka na sujet batama finga olo ba kitoko olo ba bete to aka na sujet batama finga lobi bafinga kapashi basundola na mwana mais quand le même muto afinga ki basundola mwana yebi bafingeli yango quelque part aye kopesa siko réponse pas muto wana te mwana ali pamboli est-ce que bi bénédiction o ezaka na bano basundola bana maboko mais oboseni ke yo po finga ki yango mutu ti c'est biso to ali pamboli makasi c'est que biso to l'équipe na mapamboli po biso siko to basundola biso de atongo donc toi en avance salaire toi en avance il y a 5 ans il y a 8 ans yo siko oye ko landa biso yo ko rege ba biso na kata monde ko sundola toi ya ba koko tu bi douleur nango na ba sentiment nango na okate lo ba pongi Kabashula na lobaka mutu nyonso ofinga yo ne pensez pas ofinga likambo euta na motema afinga yo kwa sepesa ba fan na ye et après bongo hein et ça bon kasi pour venir le ebele ba se retrouver na ba kana bisoti OK ba finga Kabashula lobe bota papa mais lobi mo pas se retrouver nango ezara bongo so za moi c'est-à-dire afinga ka pas sepesa batu parce que ofinga muta motema il faut calquer mutu que loko na ofinga mutu na finga pour lobe revenir na ngati on lobi batu bazongisi na nga var te po eza ba var era bongo Kabashula donc kofinga mwana mutu kizengi soki na omoni kosisi na kobota te kowela kofinga te po lobi okuta na kizengi ya mabe na kati ya libumuno ezara bongo soki nano sisi kobota te kowela kofinga bana batu elongi mabe te po nano sisi kobota te yo mona te bakupa kitoko babota mwana omona ke correspondre te nini papa kitoko mama kitoko mais mwana bango aza pena kitoko te par rapport na bo eza ndenge michopo ya libumu nzambe asala libumu magasin libumu eloko mabe oyo obimiso oyeba te kobimiso koyeba te aponela mwana nzambe te oyo nzambe epesaka mwana okoponela mwana nzambe na ndenge nini ntango ya teko na libumu mama na bino aponelaka mama na bino mpo yo ya koponela ye mwana oyo ya koyo okobota Kabashula naolanda bacontinue na kati ya réseaux sociaux conseil ezalaka te ezala te biso tout toza baadulte conséquence nde koja conséquence eza kaka tala makambo tout osala oyo ekorattrapaka biso tôt tard
Et qu'on rattrape pas kabiso. Toza awa. Ba vidéo pe longwa te. Et qu'on longwa te zaliti. Botonga na lo baki ba finga ke obota mo papa. Ba vidéo ezati. Na o tala kala. Oh. Surtout lengi ya Congo elongola te. Oh. Ba voir eza o sakana te. Eh. Toi na biso na lipanda to le kanzela. Na mona ki dispute moko entre papa na bana na ya basi mibale. Ya bali mobali ya leki. Na yebite soko talaki yango na internet. Nga na kotala to naza na kati. Bongo ya na biso ya Kevin Kamusunati. Oh, paka mutana. Oh. Babi paka débordement d'argent. Mais la petite a insulté leur papa. Oh, ezaki kitorote. Ponanga. Atokomi na kanda ndenge nini mon frère, ma soeur. Bafinga parenté. Batike la parent charge na ye. Ko finga papa atoza mwana poto, mwana Kinshasa. Po bino bala poto koma lwa boza bikila tete. Échec. Mwana poto o aza bien éduqué. Ozalaka bien éduqué pe ozalaka mwana poto. Mais contexte wana o ba parent belé ba kuma nango bana poto te bomi ba via ya babana. Biso pa maman biso eloko ni zaraté hein ma Clarisse Muyembia. Eloko ni zaraté hein. Maman Clarisse albi maman. Biso toza ba luba. Na poto. Ba luba na langue ba yeko abi na poto ango. Nga mwana bébé la nga pona boteke na poto. Non. Na changer na komi mundele. Suki na ngeza mindele. Nga na zana posa mundele. Polo binga na lobaki na boti mwana nga za kwa mantenga. Abi non, je suis quinoise, je suis congolaise, je suis bantou. Kapashula. Nakata naka oyo. Ya pakana yo. Kapashula na ebisio. Te maintenant bien, ata paka se comporter mabi non lobati. Paka se comporter maman na mabe. Non lobatala kapashula na vie. Est-ce que Valimba la ebemto Vali a Messi, a ebemto bomaye. C'est ça. Hein? Vali a Messi, a ebemto bomaye. Jamais. Peut-être attends on zamba opambole azo penser que faut na kimi ba camarade mususu. Pour na ko na ba poison. Na ko na bata sika. Na sala boye muta bomaki est-ce que ayeba ki? Jamais. Ayeba ki te le Vali a Messi akenda. Tolela biso nyonso muto to yeba te to mona te mais tolela histoire jusqu'aujourd'hui meurtrier disparu. Babenga bango bongo te bato baboma bato. Ba meurtrier. Bangwana. Porté disparu jusqu'aujourd'hui sans suite. Kapashula. Nga no yebisaka ya Kevin, ba sesa moi si j'étais. Moi si ba sesa ki ba j'étais. Eza na mibali mususu ba kufa. Basi baboma bango na kanda ya bêtise. Ebele. Na kanda ya bêtise eleki. Moi ça lingole boule. Ebele. Ya Kevin Kamuzuna yaya. Yaya baleki oza yaya na biso. Poso zana ngo kabila biso. Ce qui peut m'abezali. Effectivement, non kota, ce qui peut m'abezali. On doit parler. Parce que lobby, moi un franc no kabila biso, c'est très important tout le monde a envie. Makasi. Yaya, tu dois faire très attention. Français bimi. Oui, Kapashula. Tu dois faire très attention à Kevin. Yaya zamute mama be. Kapashula, mieux vaut vendre nan de ebi mais un jour. Tala. Yo petit faute na Yaya. Oui, elle fait comme Kapashula. Azama beko. Yebaki mobali wana. Mobali aleki nanga. Ezate ke bo vendre ka mobali. Biblier pelé oh, maintenant ka sa biblier kati. Vidéo bimaka et tout et comment makamba ko porter plainte et que makamba kendara mabe. Yaya yebi histoire tout. Papa yebi. Papa yebi famille yebi. Kapashula bazana famille ya Sodome et Gomorrhe. Bazana famille ya Sodome et Gomorrhe banda na mama tikita na papa. Baluba ya bongo non na monate. Na landa ki live moko lekaki muluba moko mataki. OK. Kapashula ngande na pakaboyi. Hey. Kapashula ndena na pakaboyi. Encore lié sous bilo na kata. Pour les meilleurs et pour les pires. Nanjala na pasi. OK, place tozana. Nazawa nako. Nga kufuna ko makanda kana mtola na nzela mama na linga ko lunga kuna na foto.
On me manque colo. Eh, Kapashula. Non seulement kana baluba. Ato bali Congo, ato bali Muyandi, ato bali Mswahili. À quoi bon son dima qui pour les meilleurs et pour les pires? À quoi bon ton koto banda sou ko tricher libanda? C'est ça. Hein, Kapashula? Pas qu'à soit babysité, c'est ça. À quoi bon? Sikoyo. Pour que tu pas ça célibataire, azana maman t'était béton. Oh. Maman t'était béton, azali famille présidentielle. Donc on a pas soit quoi deuxième. Eh. Bon, est-ce que deuxième est-ce que premier ozakaka? Nelo kaboui. Premier ozakaka. On ne tient jamais entre parenthèses. C'est ça. Est-ce que premier ozakaka? To qu'est-ce qu'on a deuxième ango? Yeku taza deuxième, taza troisième. Yaya za troisième. Pour deuxième ezala qui rite. Ozo comprendre? Mais tu vas balaki. Abalaki te mazaki likango confirmé. OK. Ozo mona, ti yo yayo ndimo ki ezwa zemi po yo balao. Kapashula, oyebi ke ba ennemi ya mabe ya vie ya Ya famille. o eza kati ya famille nao. Ennemi qui a amitié na enfant d'abonabité le cœur mutaza motu eza nango normal toza famille te to makila te mais ennemi oya baluba balobaka masha mumeno Ya makila ele qui ya camarade moto sala 10 à 20 à 30 ans ya bon ata desifanga ya bon leki na yo propre mwana mama na yo mwana papa na yo papa mama le kosongo ezani eza comme makasi bovanda na kisensu te bovanda na fin fond kota balite ya kanda te bovanda ka soki nini te o to ko comprendre tenzala bapasi peut-être yango ne sali bino bongo boza na kati ya poto yango c'est ça. Hey Kapashula, pourquoi kokabola bana? Kapashula ise kokabola bana ba parents baza mitema mabe. Ba parents baza mitema mabe Kapashula. Même tu pour la zemité bo. Mais pour la zemize me kota ndeni. E bani ndeni zeme kota. Mobali ya leki no oyo pe ya yo yebaki. E sali ndenge nini po zeme ke kokota. Kapashula, est-ce que vous avez loko ba parents faut ba accepter? Jamais. Kapashula. Xila zizem ya mpaka na yo. Ouais, ba yepe obala e. Yo zizem ya mpaka Xila. Ezala te. Et puis oye mobali aye paka pa ye aye ko pesa mbongo mama tondo d'accord. Ezala te. Eh Kapashula faut sa famille oye nzambe te. Yango moi na vie Kapashula, to na ba vie de couple na biso, to tanzambe. Bana na biso to kolisa ba na bonzambe malgré to zaka na ba combat. Oyo yeka ko combattre biso toujours pour na ko bebisa bana na biso. Mais il faut kaka toujours to tema na mabondeli, c'est Jésus qui gagne. Nzamba gagnera toujours na ba combat na biso nyonso o total la kaye. Amen. Toujours. On est a famille à Bomanyoka. Moi ite. Soki ezaki ba mongo boinga ba mongo bangala ba mongo baluba famille ya Sony maman ya Sony papa ya Sony. Est-ce que vous pensez que même yaya on a enfant na vie qu'elle Te ba o mena te. C'est que l'homme aura semé il le moissonnera. Azane loko na kobuka ye yaya rituana azane loko kobuka parce que c'est clair. Qu'on l'a déjà donc inceste ya vie moi no yoko bota oyebi se ke na bo papa na bino azaka pe mobala ya leki na ya mama leki na yo Ah, c'est quoi? et c'est ta famille koti remorquage salama C'est remorque kota pa leki et koti pa ya yeboti mwana mabe makasi mabe makasi mabe makasi eh te eza famille nyoka Kapashula tous les cas batebele bakoteli mama Charlène Benza pour ba photo ebimi ebele o ya leki ya mpaka John Chibangu abimisi na réseaux sociaux bat nyonso bakoteli mama Benz bazonyoka mapona nini libala suki ezali mabe abima ba makambo ebele tout autour ya couple na bango. Okoko bani en tant que moi c'est libala est-ce que ezali permis abima tika bana to ba supportaka mobali ba pesa ka conseil à rechanger un jour. mais est-ce que maman Charlène abima tiki bana moto abima tika bana mobali ke la prison bete so 5 so 10 ans
avana na bana après ka bobima tika bana malgré rumeur à TikTok ouais wapi rumeur à TikTok ou rumeur à TikTok malgré rumeur à TikTok mais bah je suis pas essayer à bango toujours ka koloba oui effectivement ozo comprendre Kapashula Kapashula na lobaka semeki azande konote bokate skuto na ko loba bona ko sani naza problème ba semeki na problème ba semeki te semeki azande kona yo te na boya bango boko makayango bonotaka yango Kapashula babi obala nampaka boko mutu boko ba famille na bongo mutu moko na semeki mutu yako balanga oh yo komi kama mutu moko na paka te mutu moko na paka en plus ena bo semeki mkomso yo loba ndeko ne kende ngana la na yi Kapashula Holanda koto mama ti volume Kapashula na Holanda bebe semeki ako isa mpaka longa na longa pe na Holanda po tokomi batu moko na komi mutu moko na mpaka nanga poso na zate maintenant yo semeki te semeki andeko no te nga pe na ndeko ba semeki nanga te po ndeko nanga mobali soka azobima quelque part azozwa filikango donc ekofunda te pa mwasi nene ya ndako ka mpona protéger ndeko nanga bamisusu bafunda bazali te oyo bafundaka bazali babata basentiment kasi so bakabwani okende na semeki wana te ofunda eza oki ofudi mais so bakabwani eske okende na mwasi ya ndeko na wana otikaka na ndeko na ntanga koya mpe na mosusu okomisi mpe ka camarade Kapashula semeki ya ndeko no te ata yo oyebi so vérité ya na ye mais so bokabwani yo keya okende na yo te aotikaka na ndeko papo sololi semeki ya ndeko no te parce que genre ya basemeki lokwa batani ya cibangu wana ozwi likangu aza likangu ya kala et puis likangu wana tala Charlene beza mwasi natala yaya na boye non seulement pour na poto pe na batu misusu bakende ba poto par rapport à âge pe omona ke pe poswele ye kutu mingi azane na fu ya mais siko yesiko so tali Charlene boye a dégager ke lo mo boye o senti pena ke ki femme forte Kapashula basi ba kondi combien ba kondi ba côté ba prison ba détourner basi ebele Kapashula ebele mibali bolinga basa na bino na forme nini faut comprendre basi basoda pondre ba baza moto oh maintenant biso batu mabe mobali ake prison c'est fini histoire esili histoire edaye na komi na mokonzi tomona oui Kapashula tomona ko ennemi général ya na colonel Kapashula on est bien agida likili batala wana ba bureau te même bampaka na biso ba général on loba efongola ok même colonel wana prison moso avandi pena befa bengaka pena mwasi na ndako Nicole sava bana mayele zala patient na obima kaka zala patient na obima kaka biso baza fidèle depuis qu'elle va remonter Kapashula na oyebisa yo tomona babi cop kute koma nde makasi Kapashula na yebisi yo ennemi en général eza colonel obimisela bango comment mère no mo boya kanu niti ba Charlene Benz bongo yaya c'est pas donné à tout le monde yaya ezaka nango problème te mobala azolanga likango mais est-ce que likango wana aozala bakalité moko na ngai parce que soki yo olingo valoriser mbanda na nga mpo nga na makambo mabe nani ayebisi yo ke yo osala mieux koleka nga c'est ça nani ayebisi yo ke ye akosala mieux koleka nga Tania ato poste tiza ato poste likango ya yaya po
poste ka nyonso ti po aza na ye mpe tiza aza mpe ye mo te baza mpe na nsima ne mpe baza bolanda nga mpe tania kosuka ka na ye te bakisa oyo wana yo yebi mpe bakisa ko po bolakisa pene ka Charlène ke yo su te boposte ka nyonso oyo yebi po yo oza semeke oza sanso oyeba bango nyonso yaya ton tour viendra ton tour viendra toana mokili oyo asema mabele oyo totambolaka toniataka likolo eyoka mabele eyoka mokili eza biso te mokili eza nzambe mokili eza yo te mokili eza général te mokili eza nzambe ntango obundisa moto oyo wana même sexe yeba bitumba oyo osala mpa na ye yo mo mpo okuta nango soki mpo oso okuta nango yango ekomisa motema mabe yango olingi orevandike yango epa esemeki na yo yaya esili te okontinue okuta nango ya mabe po moto aparfaite nde toza boye toza surtout biso na kati bandaka mabala yango toana biso baparfaite te toana biso baparfaite te okomona ka semeki mako ye kutu akabaka te toyebi te oyo bakokaba na awini dianga na olingaka topesa nini mapata to nini vanda na semeki oyo boza na compréhension semeki oyo mpe compréhension eza tia ye mosika po akotika okoma makila no te makila na ye eza bana oyo boteli bango esili ye point train semeki oyo boza bien bozala bien oyo boza bien te na mosika bonjour bonsoir tosuki wana soki mpe bonjour bonsoir efinana otiki bongo o marraine nde nga te na parrainé conseil yango oyo oui kapashula na mitobola lisu mpo semeki aolinganga te aolinganga kute na misu mibale siko na mitobosi lisu atika lisu moko aolinganga afinganga lisu 5 heures kapashula tala kapashula naza kutelo kitoko makolo mibale maboko mibale meta musuku nesi bapesa okombo moyen tutunga ya mukuso nazaki kombo te bo bakombo ko tosuka nango wapi tozaka na bayaya yango c'est ça tozaka na baleki yango makasi balingi mpe biso makasi voilà ose atambo te kuna na tabita na kokota yango Maman Charlène Benz reste dans ton coin maman générale reconnue première dame po ya mabepe ezalaka bozo affiche biso mbanda tiza mais ce qu'on mbanda ngo jusque là ba yebise pete mukolo nini ba obimisa Charlène po ya kota n'est-ce que le problème yango wana que no bimise yo ne fokota to no yelo papier divorce yango yo to signer qui déjà to kabwani mais en tout cas vous là vous êtes vraiment boza compliqué donc banda mo basa chirurgie o nga na sali chirurgie te bongo sela nga matala na mbando asali chirurgie o nga na vie na nga na tikolo sa chirurgie te Charlène Chibangu toi na poso kota ba profondeur te po papa azana état bien te soki papa to ta biso kuna ndolo to sengi na biso kaka Tania Chibangu longole loko boma moto oyo c'est ça yepé mta publier photo poto boyi biso pe to landa papa kuna na nini na ndolo yango boza quand même la dignité na ba valeur na yo fi wana yo likango yaya ngana kamo ke nde bokoma ko mikumise toza batiza yaya biso so pete uta kitiza mais te comprendre ko vana na kiti no mo boye o vandi na mobali no boye ozotala kana songa ba ote ndie ba ota TV mais
lisu moko eza kuna telefone batiza kuna so bazobenga ozolandela lisu moko yo mama mokonzi oyebi nde sa elengi mais yo soki ovandi na général Charlène abenga oyamba preuve ane bafoto bokanga mpo ani général emo apibi yango te ezaka na telefone no mais na telefone na général eza te mpo anini Tabita mawalisama ezali mawalisama ah malisawa merci Capochon, non, maman bé. Oh, maman bé. Ah, pardon. Ce que c'est gagné. Voilà, tu coulais mon rôti. Voilà, t'es bonne animal. Ma chérie, félicitations. Tout le monde a place Boruta, na place Bobanda. Moi, t'es. Ma chérie. Tout le monde a quand des zalaki, utaka le bimi, et combien, et ba fille, et le bovandi, et boina boy, zemie, obotie, lobito monie, osea, ako frappa kabango, chaque année, bambanda bazola la te, et boina boy. Bravo à vous et félicitations. Ma casse. Mais ma chérie, na moni aux années, na moi banalité, hein, on a moi légèreté, il y a réseaux sociaux. Tala, bosaka na mariage. Bosaka na mariage. Na yebiso nde maman bida bala 2 fois, bino po bala 2 fois. Na yebisi bino nde maman bida bala 3 fois, bino po bala 3 fois. Na yebisi bino. Pembe na étoile ezelo monte. Pembe na chance kokanité. Ma chérie, longola légèreté na kati vie de couple na yo. Longola légèreté. Famille est une bongo. Famille est une enveloppe. Yaya, vie basse sa kango ba jeter. Opportunité lo barate ke o des opportunités. Opportunité tango yaka soko za sage ko comprendre que opportunité na nga yango yo. Longola sentiment ya TikTok. Plus jamais de base na kata vie de couple na yo na mobali na yo. Océan wana so bato musuba amoni kizengi yo zo ye mobali po ndima yo pesa fatie na famille na yo. Longola sentiment ma chérie. Tabita longola sentiment na sepela na nga fille moko boye akute na mutu e yaka na ndenge ya buzoba cop et tout ndenge balo e beta maka e ya maka bebele comment ya zemi kobota stabilité na vie. Ba parents oyo ba sepelaka bana bango bakina kondukila bango ba yela bango mbongo ne pensez pas balala kana kimia balala kana kimia te parce que zoye baté un jour moi na ya kukuta na libaku nini ya mabe. Oui hein. Mais papa oyo alala na kimia oyo ayebi ke mwana na ye aza na kati ya ndako ya libala aza na mobali na ye vie de prière kaka nzamba épargne na mabe mobali asala bêtise ezala bêtise na ye moko esuka mpo na ye. Parce que nzamba za nzamba miracle. Ce qui est autant mon droitique, mon bal autant mon mabe na yeko suka na ye. Alors, oza mon bal lingio aketi ko mona famille na yo eloko ezaki lokwa lisano komi ya solo. Ya. Bino moko bo mona ba mariage esa ba 1 mois na TikTok ezo kufa. Bino moko bozo mona ne oza wana Océan sentaki obotaki bitumba ezala te. Mais au moins n'enga pesi libala boy. Kana mutu na obu tumbe bandi mukolo bakende ko pesi la facture. Soko za na vie de couple te. Ne pensez pas ba mariage ezo kufaka. Eza po basona mibali ba obaye bango te. Peut-être ba hôtel na mabondeli te. Ba limitation na ba parce que te tozana ba famille na biso boy. Tozana ba famille mususu limitation libala ko sala mate. Ba buka ba mbeto mabala. Soki yo ye au contraire ba esprit wana. Da famille na bino libala ko zate yo contre ba peso no moko libala ke libala soko za la vie de prière te au moins ka 2 mois libala ça ine et fait combien libala ngo umela été kufi parce que zaki na ya au monde na spiritualité parce que na ba acho to komi nango to comprendre déjà au point de maman biso avana ya mabala te c'est que zaki ba lien ba bukele ba mbeto mabala pour to komi mikolo to ndimi déjà ko s'engager na ba mariage faut to komi na spirituel makasi. Alors, nous, on a droit de comprendre est spirituel. Libala elo na samakolo. Ma chérie Tabita Malisawa. Malisawa. Yaya. Conseils en encore fait. Au fait ça. Au fait ça penza. Yaya. Awa. Soki ko zoli kambo na yebiso tia na motema.
Parce que ngani naza boye 5 ans de mariage nakoki mpo parrainer. Oui, hein, oui. Nakoki mpe ko parrainer. Mais eza na temps na ngati. Ngapi naza na temps ya ko apprendre nano. Bato bana ba 10 ans, 15 ans, 20 ans. Na koma na 10 ans, 15 ans. Na yoka na lengi bato ba se ba 10 ans, 15 ans, 20 ans lokwa kama nga Aurélie Sungu monté mentionné de no Muzumba. Soki ba osa soki 15 ans. Ba jeune fille lokwa biso. Yaya conseil gratuit na pesio yango wana tia nzambe orienté bino lu bobo taba mibali ya misato ya 4 projet vision koko isate telema toujours debout awa bokome loko moko océan va ke ko sa bisala sala ana droit yebisa yo soka okende pe ko kaba mbongo po bambongo ba océan soka kabeli moto ko bana monde entier soka kutena océan kabeli $500 akobomba ta ko yana océan kabeli nga 500 alors to pesi yo ko vendre sur mobile yebisa ki ote e ko sa toucher nini oki kabela mutu mbongo olobite parce que beaucoup de loko moko projet bo ça l'ensemble vision na bino feza ini merci tozo sisa na biso awa tomoni pakamora ye na lisolo ya Maxi à s'expliquer à fingi mibali bakoma finga basi wendeni ba essentiel mais ozo finga mwasa ofingi sisu na mwasa ndako yango susu sa yo moko susu oyebaka ozo finga su mwasa ndako bokoti sete boyebi ete bawelele ni ya Maxi yango na kotala Maxi akota na live moko atangisi koko mwa paka nde balalaka bon un exemple ende paka sko etouché loko batanga komona na ya mwasi ayesi ko mobondo appelé si live. Bon, c'est juste ça, on a les passer et rattraper Maxi. Ok. Au moni, parce que biso basi, tant tout ça la choix, total la retombe à l'obité. Ozomona. Osolo liko. Biso tout ça la choix, total la retombe, te que mon ballon na za zoba makasi, le retombe na ngeza boy. Parce que on est qui vous obati. Kwa ko finga mutu mwasi bongo ngata na lingana mamba Maxi te. Na sepena na makambo na ete. Mais kwa ko finga mwasi bongo. Eza kwa wana ya golo wana ya ko finga président. Wana pepe si mwasi na vandi ya bisa famille ke na mobali. Mais au moins otali mobali zoba zo ko finga na réseaux sociaux ba bêtise ba sexe à maman. Mais yemoko ape na mama sexe on a pas de bimisa qui est bon. Azape na bande kwa basi. Appelle bara basi abali pe mwasi. Ata olinga po na mbongo, mais tala pe maturité. Po mbongo esi la même valeur. Parce que lelo e fingo la fingele Maxi wana. Maxi pe na yebite oloba comment musai na nzambeti. Mais na yebite na kata musai na nzamba ngo yango ezo rattraper ka otanga ba deleka ngo bimana bango, tala nde bazo ya ko sambwisa yo. Vanda no esika moko Maxi. Aba osala nzambe. Aloba ko musai na nzambe. Ah, afu matanga jani. Ya bilobela ya mabe musai na nzamba bilobela sala banalisi moboy akoloba biloba loba obosi. En fait moi na sepela na ba acte na été en fait. Yé moko mutu tete, mais na sepela ndé na ba acte na été. OK. Ozomona, kapashula so de jo ebi ke na bima na zoba, éviter zoba na makambo na o. Ah, za bongo wana sololi. Éviter zoba na ba problème na yo. Po aye ko zongi so yo ki buzoba na été parce que wona za ki buzoba. Na koka ko tala été garçon. Na nganga pela koka été. Eza ki buzoba parce que na nenga logique, nenge pe na mone me ba parti ba taki boy, Maxi pa lo ba ni pe mabeti. Ah. Eh, ya skoli mabe. Kasi parce que abimé na zobati. Parce que abimé na zoba kapashula. So yo fingi ndeko na biso moi, c'est pour ani biso pe to fingo to za zoba. Oza zoba. Mobile zoba. Afingi mabe. Eh, yango so na tali mobile nanga. Te. Na loba te. Faut m'tatanga ta mukie. Abima na bonne éducation. Les goûts et les couleurs ne se disputent pas. Baloba bongo. On le peut plutôt si c'est misé des gars. Eh, gars, tu as pas de tir. On sera pas à mettre.
okali kama Maxi Kapashula te Baya Kapashula Maxi te njoto pasi Kapashula garçon pa babi tonton maître pomba abetaka masi po abeta nani ye po ke poto Kapashula na poto kuna batali be mission ba komokangisa ke nemi dikona bane bakanisaka nini bat plus bakangisa ke etali bango ti mo balingaka basanjola bango bareproche bango te apeli te yabi bako bareloko te ndoki musu akomi ya bakuku ami nzambe nana ekomi ya bakuku bakosaka na se ya solo wana nzambola na solo wana azonga nokume mpe bagolwa apres na opa sila fe sokwama tolingi yango bongo te batiango vinaigre sokwami mpenza ayola afaso micro bino na bino ayela nani akeluka mboko na Afrique du Sud seke ampasi mpiaka piaka ma mboko eza piaka makasi likolo mboka 66 ans oyo Kapashula na oloba na nga te pardon mpona lelo tosuki ya tosuki mpenza Capage TV. Capage TV.